na mokili eza fali ipupa na bonzambe eza prophète Emmanuel Dodi labi na temps oyo moto na temps na ye na mokili eza fali ipupa na bonzambe eza prophète Emmanuel Dodi donc ye pena moto yo abikisa biso ye ngai mpona ngai Emmanuel Dodi aza nzambe soki otyetebe yaka epa na nga otala sante na basali ya nzambe nyonso oyo ya franchi ya Emmanuel Dodi na kotonga église eza engagement sérieux na mobola te moi aussi un patron là ngai na sila so otali elongo eza moto asila même jipepe ana otuna yega sila moto asila vana na mofleri bayebi ke eza jampi pipi na nyangala kata na dollar mosenzi ya diamant ngai yeyo enchere ya noce eza nga eza photocopie te ya mosenzi oyo jibe alelaka mokulu Salvatore donc alelaka mosenzi eza nga mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. En collaboration avec Scène Wave, je vous offre un crédit gratuit de 10 euros à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application Scène Wave et utilisez mon code promo Lokamba pour obtenir vos 10 euros gratuits. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Bonjour, bonsoir, tout dépend du net moment que vous allez tomber sur cette belle vidéo qui est présentée par moi, Lizana Kangouma, 3 fois la Kinda, na Katia Kanal, Nabino, Fimbo News. Et je tiens d'abord à saluer avant de commencer les prophètes messagers. Hein, un prophète est apparu, Dieu a visité son peuple. Le Congo, nous sommes bénis. L'Afrique, nous sommes bénis. Pourquoi pas le monde entier? Ministère déjà franchi. 6e révolution, numéro 817. Et je tiens aussi à saluer Ken Pena Makizembe Yapito. Et là, nous sommes au ministère des affranchis. Ici, quand ma pambolé kitaka, yandenge na ndenge ndeko maman de papa numéro zaka kawana. N'hésitez pas à appeler à miracle du soto le côté rango. Basi les obika ba cancer, les obika maladie, yandenge na ndenge les obika. Et tout ça avant de commencer na obana ko saluer ba yebazan zinga ngai. Et puis toye banini et sanksiso na mokolo ya elo. Kérit Africa Elengi, bonjour. Bonjour la Kinda, bonjour na bato tout dans le plateau awa, bonjour na abonnés fidèles, bato tout ba Olanda biso siko, bato ba partagera et puis bato ba commentera surtout la vidéo na biso. Je pense que tout ça toujours pour retransmettre message, tout ça pour reconnaître l'information partout dans le monde. Nous sommes na singa bato tout ba otala biso siko. Faut hésiter pour partager et puis faut hésiter pour bien la numéro ça juste na bas écran, bato ba otala biso partout dans le monde. On a monopolisé parole tellement ébélé. Et ça ébélé, tout ça. Kevin parle dans les questions. Congo Liziba, bonjour Kevin. Voilà, Congo Liziba, partout le monde entier. La message de la biso. Et le président Toyo Nanda Congo Toyo Krakata. Tout le monde a réussi à dire France et ça les marapenza. Awa, Oyo Toyo Marabatibé, Toyo Bapé Mambébélé, toujours Awa. La biso va partager, bata la biso président Mamorolo Bapenze Zali. Parce que l'Obaramingi, mais biso motokoti vraiment. Emmanuel Dodi, l'idée n'a pas été mbali bonsoir Kevin. Ah bon? Allez le frère Kevin. Allez le frère Bisso. Bah boni na biso pe soso bah conseil jusqu'au terme la biso. Bah on va avoir problème surtout ma sida, ma cancer, ma cambodé des autres c'est mon pas prophète Emmanuel Dodi. Ah Isaac Alikambo c'est fait. Na mon ango déjà témoignage c'est belé pas ça na biso centraline na. Ba beauté. Du matin ma mole le romo ça on va que vie à mon pesé changer. Donc au côté avec biso pe venir faire changer grâce à Emmanuel prophète Emmanuel aussi qui n'a abonné sur la Congo Liziba TV pour continuer à la mission pour partager l'émission quand vous avez vraiment battre au bout qui tembe au bas qui vraiment ébélé que simba qui te que ça qui va gérer au bas ça qui va vendre tant que les questions mutu tembe si qu'on a il faut to yo kabango to sola parce que va dire bolo ba trotter sur le nom makambote si to sur la plus makambo vous en a moko ya biso mécène oyo bosepe la de makasi oyo botala yi oyo eda pe batebele oyo te ko bela penza j'espère que to toza pe avec nan de konaye to va na Sandra Ali na sœur Sandra oyo toza atro sur la plus ebele na kati ya la chaîne na biso Fimbo na Fimbo aussi que Afrique Elengi aussi que na Congo Liziba TV na musendi ya diama moyena lo babini ezate ba oyo bayebi ngai bayebi ke eza Jean-Pierre Pipina nyangala kata na dollar musenzi ya diama ngai yeyo enchere ya nos ezanga eza photocopie te ya musenzi oyo JB alelaka mukulu Salvatore donc alelaka musenzi ezanga. Merci beaucoup il a invité na banda Kérit. Directement tu commences. Je pense que Batouaza est belé dans le plateau. Maintenant, on a pena na télé ma page Jean-Pierre Pipina. Au Batba, on a biso partout dans le monde. Tout le monde qui ba image est circulé dans les réseaux sociaux. Surtout dans Congo, il y a prophète Emmanuel Dodi. Surtout dans Congo, il y a Jean-Pierre Pipina. Au Batba, redouté que Jean-Pierre Pipina a zalaki na maladie. Que Jean-Pierre Pipina lelo a bongi a commune a zone normale. On a premièrement Batba on a biso partout dans le monde. On expliquer biso. Jean-Pierre Pipina a se retrouvé qui na ministère oyo comment ni ne pour ça que comment awa ni ne sala qui que lelo Jean-Pierre Pipina a comment oyo aza lelo en fait. Bon, merci mingi bande konanga. Malina expliquer bino. Moi Jean-Pierre Pipina na beli mingi na Canada. Na sali na hôpital 6 mois. Na perdre 27 kilos. J'étais vraiment squelette vivant. Mère Nathalie gauche droite. Dans le bino, soki dans le bino banda kaka awa. Na mindele, malade est dérangé. Maintenant, zone na mboka. Peut-être pas na biso na une solution. Au biso d'Africain, Ngambe alingaka biso mingi.
nazwi mwana na ngai ya mobali ya liboso Marc Olivier Pipina bayebisi mon fils tokende epa na biso peut-être nakozonga normal madame andimi toya tomati avion toye awa tokomi moto nyonso akomona ngai azolela nini oyo ebembe nini ngai alobi ebangisi ngai moye nayamba bato eza te un jour nabengi moninga na nga moko aya kotala ngai epa na nga po tosolola makambo privé etali ata maladi te alors lere moninga aye mpe amoni ngai nazala motema makasi te directement na fondre oyo atuni ngai me nini okondi boyebe nini ngai nalobi la moninga ngo nde Didi Kinwani no eza moninga Didi Kinwani oyo bato nyonso bayebi ezali moninga oyo tosali na ye mosala toute notre vie biso tobandi koluka mbongo toya bana mike tozokende Angola tobandi mbujimai après mbujimai elere mosala ediminue tobendani biso nyonso bachacho badidi Kidwani Claude Dinanga Philippe Swabantu tolobi no tobenda na Angola pero na Angola ezali molangi ya bière bapesi yo libanga ya nkara nakoexplike bato mpo bacomprendre koto teuti biso diamant tosalaki cité parce que diamant baangolais ya période wana na guerre donc moto moko ayebaki diamant eza te ezalaki soki omemi marchandise ochange bapesi yo diamant nde toprofite na connaissance toutaki nango epa na biso na mbujimai toganya bambongo togarda yango ti lelo toza babola te eza kaka naza millionnaire ti liwa ça fait 40 ans nazaka na mbongo nazwi yango na 17 ans aza mwana nabotama nga moko nazaka na ndeko te baparent bakufa alors nagarda mbongo na nga ti lelo naa na bamapango na poto nazakanaka na mofleri soki oyepa na nga peut-être ondima te naza voisin ya kofi ya chacho na mwana ya mokonzi expliquez biso d'abord même oyo oyoki sasa sikoyo eloko nini esali nga moko na mipesi discipline na koyamba moto te lere ya ye asali video wana après une semaine namona bazobenganga partout mais pipi na video ozolela eza nini nani asali Didi Kinwani moninga yo oye kotala ngai nga naza maladi alors po tosolola makambo na biso privé etali te nako kobeta yango awa te parce que eza na makambo privé alors lobi otie ngai neti mobola moko boye entre temps lere azofilme nga nazopekisa ye me ozofilme mpona nini yo oye kotala ngai nga na kondi c'est quoi croyant que azofilme peut-être ye moko akogarde lobi ya kotia yango te après une semaine namona monde entier pipina nini ozolela nini ouf alors oye kosala ke un jour mwana na ngai ya mobali alobi papa telema ti répond na telemaki nalobaki mokili eyokaki mais bato basolicitaki ngai yaka na église tele kende pa ya fulani kende nalingi kotanga bakombo te toana besoin tosala propagande te alors mais nazalaki na leki na nga moko Anne-Marie Nzimbi Maman Anne-Marie Nzimbi topesi yombo te alors aza mwana moko donc oyo oyokaka ke teti donc naboya koyamba appel ou moto abenganga na église moko mais ye alobi ya pipina na kotiko te naza na motu moko soki okei soki abeti yo c'est fait donc opanzani donc awa ebebi eyidi nalobi na ya alongwa kuna mamba lukuta nasali 8 mois ndeko na ngai atika ngai te aza mwana mokonzi monene dans le temps ata bozoloba na mwana mwasi Anne-Marie Nzimbi aza mwana ya Nzimbi général ya lere ya Mobutu na mboko oyo okokondingana te bana bamillionnaire donc basila te baza na bambongo ti lelo alors ti 8 mois naye komona journée moko nalamuki motema etindi ngai nga nalobi nayoka ye nani Frère Pipina, s'il vous plaît, vous savez que la maladie en fait. Nga nalaki na problème ya foi il fallait balongolanga foi batianga ya sika. Ok. Tu comprends? Donc pas cancer, non? C'est ça. Ok. Donc il fallait balongolango batia ya sika. Donner à mon anakité, hein?
Ba bonheur ba dit mais ça coûte la fortune là. Ah ouais. Alors il faudra na zonga peut-être et pas la biso ba mufugulu bazali ba ko sala gaide et ko sala ke ndini invitation. OK. La tindi message et pas à blobi na ngai na zanam mufugulu ya bato ko bode prophète Emmanuel Dodi ya na ngai soko meki oye bisanga ina la lobi ya petite sœur tika ba blague oh te pardon na lobi. OK. Après 8 mois na lobi ah ou façon ko sala nini on a passé donc même cas peut-être le bigo na ngai ezaba ba côté kuna. Ah oui. Après si un numéro na bengi na tikele message 3-4 fois azo répondre te ko msu na télé na yebise lekina mais au benga prophète Emmanuel Dodi azo tala ba message na date il ne répond pas na siliki na zui téléphone mais soit ici Emmanuel Dodi netike na sina mona yi azo combiner ba message nazo tika ba message vocal azo répondre azo tala est-ce qu'on a yebite que ça pipina mtazo komela eto ndengeni bebi ana musala moko peut-être bato bazo kalisa ki azo lekisa RE. C'est un grand homme azo salisa bato de milliers en attend ya kosimba téléphone te. Ah oui. Peut-être bino bozo kadisa dete ke eza fier ou nini. Non, mais mukolo nzambe na nga touché ye. Na moni atali message na minuit mwe abelinga. Pipina eza yo na lobi eza nga $16. Yenga la kata donc grand prêtre. Na yoki message na yo makambo nyonso oyo beno leli epa Anne-Marie Nzimbi na yoki sikoyo asambeleli ngai c'est fait une minute na téléphone alobi nazo pesa numéro benga apôtre Tosha asambelelo tout de suite bengi Tosha atibeli numéro na bengi apôtre Tosha asambeleli ngai toyokani ke le lendemain na église na ngai kotambola te makasi ya kokumba eza te bandeko botika kosakana na nzambe ko ça vraiment micro pour makambo ekota bien bato baotia tembe makasi na lobi je n'étais même pas capable ya kokumba mutuka prophète lobi na ngai okokumba mutuka yaka kaka ndenge wana mais bino soki bovandaka na Kinshasa 14h 15h, vous savez bien embouteillage, mais na tenir na tu maboko mike na zali tu maboko squelette za musenzo yote. Pas gagner la kata. Si tout le monde regarde les réseaux sociaux. Na zalaki squelette vivant. Mais na lobi non. Bukola. Mufukulula lobilo kende. Na meka. Soki na kokufa kasi na kufela na ngena. Mais est-ce que vous avez pété autant avec l'église mususu kende qui est déjà avant? Non, je n'ai pas piétiné nulle part. On s'enferme. Non, mais batu ya motema malamu ya moko ya to ba prière ensemble boye bazana bango donc boye te so mutabenga mais ko déplacer ko kende na église à mon ko vanda la seule église on a vendu eza wana bon motivation ni qui yote c'est là on est attiré vraiment télé ma oyo tinesi kao parce que ça benga benga bisike belo kende mais le ko niveau convaincre que bibina ya ensemble mais tout d'abord nous ko yebisoke bazana leki na ngai ya mwasi Anne-Marie alobi na ngai yaya wande ko na ngai na kotinda o place ya mabe te kende yo boko ko yebisa ngai OK nde prophète pe le rayo ko be ngai de na uti ko betela bino na se forcer na mutuka na ye na mwana na ngai na mopanzi Marc Olivier Pipina to ye na ye ti tokobi tokuti mama ebe aya binga ye mutasimba kinga si mama ebe mbote je n'étais pas capable de marcher. Donc, tout d'abord, malade de la Zalango, douleur au Nayokaka, et les qui à moi, c'est Robota. Et je ne dormais pas. Pendant une année, la Kate, Nayokaka, douleur incroyable. Alors, la vie, il faut en la foi. Ceux qui balinga sambele la yo, faut toujours que tu tembete, bazo sambele la yo, yo pe faut na kondi make, bazo sambele la na ko sala nini, na ko bika. Ezaka ke bozo ya
na motema mibale kote ozopense likambo mosusu me okobika ndeni ngai nakomaki na phase ya suka des amis nayebi ke bomonaki namemaki vie Clovis apo api ye pa bika azalaki bato babombi bambongo to bakondaka batiaki déjà point mais j'étais mourant oya mona ngai te nani sur la vidéo. On a déjà que combien de déjà prêt. Mais j'ai perdu 27 kilos, ma sœur. 27 kilos. Ah oui. J'ai plus de 18 kilos. Même la beauté, la bogar, beauté, je sais qu'elle est qui t'appelle. Alors, et salike maman aimé à côté nanga mwana nanga sindinga toleki tokomi na sima directement papa Raphaël à côté ayebisi pipi na azali bayambi bato busute directement balakisi ngai bandeko botika ba blague botika ba blague botika ba tembe na mukili ezala bato bususu Nzambe amitindi ye moko ye pa za Nzambe bebino bozokaliza za moto amukili mufukulu za moto amukili te. Ah bon? Ah moto amukili te. Mais loko lobi zo la polémique ya balobi comme si prophète loko la Nzambe. Na lobi na yenga po na ngai pipina na modèle na komi oyo azotala ngai po tala nga. Eza musenzo ya zoloba. Mufukulu za Nzambe. Ah? Ngai pipina na lobi a Nzambe. Mais comment je suis comme ça? Botala ngai. Na beauté zongi. Ah le gars na beauté. Beauté la bilo yo se me sega ngai. Yana le gars la beauté. Napesi mwasi na nga na musika mbote pipina na junior pipina na bosani bino te mobali na yo asabiki babeza te lerta na ye kokoka Nzambe aza moto monene bakoya. Alors c'est ça. Alors esali ke lere mofukulula moni ngai aza Nzambe aningani atelemi abouger Atchenga, c'est fait. Je peux dire 30 secondes. Mais yoki na ningani. Bakumbira lisusu, papa Raphaël, la maman aimé, zonga. Na kumbi mutuka na yoki. L'air na zo zonga. Na zonga zoto na ngai neti l'air na yakite. OK. Là la lobby ici là. Oh, aza Nzambe. Yawa otindani bakongole boyo kasoni te boya amen boyo kasoni te musezi moto azoloba alors esali ke toye tokendako na mwana nalali na butu Marco. Aujourd'hui je me sens bien, tu peux aller dans ta chambre. Moi nanga za kolala nanga. OK. Aujourd'hui je peux dormir hein, chérie. Alors dit papa non, voilà le dit vas-y. Pour azali ko vendre 3h du matin pour la kotala ngai mais salike il a indemnité avant de la quitter allez ayoki dans la zone reflet vous savez alali on va aller kola la raconter sur cette commune la tikali kola la te na maladie na ngai pendant 8 mois pendant une année. OK. Alors salike journée wana nalali na Margot atuli na papa. Comment tu sens? Rien. Je ne sens rien. Les douleurs, c'est comme si... Ça disparaît du coup. Et douleurs. Entre-temps, il faut que nous lobby dans l'ail. Lobby, on a les sources. OK. Lobby, on a des sources. Là, on a lobby. OK. Dans une ville, je ma casse lobby d'ailleurs. Na vandi. 2 minutes à côté de à côté de mon côté de 30 secondes, c'est fait, deuxième jour. Frère Pipina, balobi prophète Sambe Ramulaïté, ba prophète Souba tout mukaka ici, la vie kaka c'est fait, balobi on les a ici. Comment se fait-il muta le kaka c'est fait? Nous sommes dans notre salam. Na lobi na yo na mukili. Ezala bato mususu Nzamba tinda kaka obabiki sabato. Amen. Parce que bino, ce que vous a distrait. Oh bakende ko tindika ngana ko ah ba ko tindika yote ah ezali c'est fait mais ce que na mo mususu poison nous ah vous allez le côté alors c'est la deuxième fois à tirer lisusu
namoni nazokumba sikoyo na vitesse rabi Margot, il me demande, papa, il y a un grand changement rabi, mon grand. Azongi bena. Et nazomona eza moto ya mokili te bokozala batindeli bino nzambe atindeli bino mutu aza nzambe kozokanisa bablage boyeboye te tokei na ndako nalali moya nabeta basolo mosusu eza te mpo meme na ndako nazalaki te neti ndenge mibali bazalaka mais esali ke nakomi komi oyebi eza makambo ya famille keba wana eza basekret sino te bato bakoyeba makambo ebele mezo miyoka apôtre tosha oyo likabulino Raphaël mama yeme ndeli biloko alors esali ke troisième fois na ye lisu mama yeme ayambiga lisu na koti troisième nazongi nakomi kolia bien nakomi kozwa makasi ya kolamba biteku nazolia baposerabi o Marco biloko nakomi kolia ne nayebaki te ok quatrième jour na ye troisième jour nasi na ye quatrième na ye nde mofukululu sikoyo atie ngai asuka alobi c'est fait esili zonga na yo dimanche mosenzi aye boko na église Jean-Pipi Pina, je pense qu'il y a une question autour de nous. Il y a des partout dans le monde. Il y a des témoins oculaires. Pour expliquer, pour éclaircir. Et ça, là, combien de temps il y a ressentir que changement, il y a que ça le témoignage. Et puis, il y a des gens partout dans le monde qui ont dit un changement. Batouba Rolobake, prophète Emmanuel Dodi, des afro-prophètes, prophète Emmanuel Dodi, a reçu la base, il paraît bafute ki yo kanya kambongo mosolo pour que oya osala jemoro boyo lo bakaka o témoigner kaka ke na biki et tout on que le rozaki na ngote mais on expliquer biso bena clair ça na biso clair pour ba otala biso partout dans le monde. Merci mingi monsieur le journaliste ngai comme na Jean-Pipi Pina awa na mboka oyo po bayemba yo il faut osala pauvre ou bien osala riche il faut osala riche ngana zimboka na mwana moke. Très bien. Prophète Emmanuel Dodi. Moi j'étais mourant. Baba pesa ki mongo. Ngai mbona kubuka église. Na tongi ya sika. Na kubuka église. On a tourné basali ya nzambe nyonso oyo ya franchi ya Emmanuel Dodi na kotonga église. Ils ont un engagement sérieux. Là, on m'a dit, moi. C'est un patron, là. Là, il est là. Je vais t'aller l'onglet, là, mon tassi, là. Hein? Même si je peux plus aller autour de l'église, là, mon tassi, là, va dans mon fléri. Quand on a commis au Kimawa, Batrozo, Misala, Bambon, Rebelle. Hein? Babi Nini, Azwara, Rabato, Baebana. Sandali nazaki ex-danseuse ya Jibe bazuye Jean-Pipi Pina toyoka beta Jibe babi azozwaka bato ya Jibe azopropere na bango po ke baya basala témoignage ya malamu ke miracle eza pe mokili comprendre ke boutaki na mokili bokoti kati na bonzambe sikoyo. Tout d'abord nayebaki prophète Emmanuel Dodi te soki ezalaki Anne-Marie Nzibi te mais peut-être que l'animal n'est pas fait la katanda que Zamba Zaka pembeni a même pas la joie de vivre Zala Kinan. Même d'ailleurs les autres bandes de la rue, même il a que vivre maintenant. On est pas dans les pauvres. On continue un témoignage vite fait. Il est déjà les épisodes de régler les autres. Déjà la Mokili. On a battu la zone de Mabir sur le prophète. Comment ça va me réseaux sociaux internet donc au film prophète tout le monde peut pas prophète c'est quel a côté mais la contredire penza le bio zana mutu moko ya ba science prophète baza mutu ba science donc yango na ba science na bino esangani pour bosala le roman pour ni sa moki. Merci mingi pour la question wana soki batu bayebaka diamant ndenge to salaka ba trafiquant biso to kenda Angola o ya guerre c'est-à-dire idita Azo Bunda na impela. C'est-à-dire, biso, ba Congolais,
Mobutu azalaki koyokana na elita. Alors c'est-à-dire ba Congolais bazali na droit, bazaïrois bazali na droit ya kokota na Angola ba ko déranger ba côté. Angola o biso tokeyo tozo bambo to garda ti lelo. Et là ya bouteille ya prémisse au pesi ba peso libanga ya. Comment qui cité? Oh de bébé lo zawa na monga qui si ozo masquer na simba. Est-ce que tu as déjà la biloko un peu miké? Na ko tika la ko simba qui cité tout d'abord na botamanga moko e pa mama nanga. OK. Mama o ya botanga ngamoko. Soki na simbi kisi na kufiti. Oui. Na ko simba kisi pour ça na oni. Na zala ndeko na laya o to lukila yembo Philippe Chabantou. Papa Philippe que de Chabantou. Aza beau frère ya Cardozo Mwamba. Ah bon? Oui. Il y a Cardozo Mwamba. Papa Philippe, confirmé biso ba dire il y a Pipina. Il y en a eu bani ndengeni moi vite fait. Oui, Pipina, d'abord si on a commis les japonais. OK. Avec les autorités, avec le prophète d'Obité. Pipina c'est mon frère, on a commencé, on était trop jeunes. Bien que dans le mouvement j'ai été à Chikapa. Dans le mouvement ici dans le Mujimari, ils sont venus à Chikapa, après Chikapa. Merci. Puis on s'est retrouvés en Angola, on a évolué ensemble. Toutes ces années-là, on a été venus à Solo. On a toujours un Pipina, des fois, on a besoin de la cuisine, on a besoin de la blague, on a besoin de tout ça. Toutes ces années, on a passé en Angola, on a toujours ensemble. Mais de l'autre côté, on a fait un témoignage, on a fait maladie naïe. Pourquoi qui pendant la période naïe maladie? Maladie naïe, moi, comme pasteur. Je suis pasteur à l'église Sainte Chrétien Miel. Nous avons un docteur Joseph Tichawa d'Indawake. Notre église est sur chemin de Chêne 7. 7C, dans la commune Yarena, à Suisse. Ah, ok. À Lausanne. Puis nous avons au Canada, nous avons en Suisse. Et puis à chaque fois, quand on va au Bénin, nous avons Bénin, nous avons un peu de matin. Oh, qu'est-ce qui se passe mon frère? Alors, de moment est démarré. Ah ok. Quand on est ça, on a ça la blague, sur la Béninga, blague, yo, tout ça qu'on sort, l'auteur balananga, moi c'est tout ça. Donc on a senti que nous avons zami à la raté. Et puis à un moment donné, on a bien sous numéro Canada ils ont la sauté, ça fait que le 10 juillet, surtout avec la délégation. Il y a l'église, le docteur Joseph Ticha, il y a un côté pour maman Olangui. Dans le téléphone, on a senti le pipina. Là, il y a l'hôtel, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pipina, tu es dans Margot. Le jour où on a bien, on a oublié. Dans un ski, quoi? Ah, ouais, tu es dans un marathon. J'avais tellement aussi des soucis avec un monde parce que ton message est tellement trop. Famille déjà. Après, dans Angola, nous avons fertile en Angola. Je suis resté en Angola pendant une année. Et à chaque fois que je l'appelais Pipina, j'ai senti qu'elle était vraiment malade. Comprenez que on a grandi ensemble, on a évolué ensemble toutes ces années-là. Et puis nous avons bébé tout seul ensemble. Et à chaque fois que je lui parlais, moi, je pleurais. Et la vidéo qui circulait là, quand vous avez vu ça, je ne savais pas que Zaki m'a filmé, mais j'ai eu beaucoup de questions, il faut répondre dans la place en Angola, tout ça. C'était pas beau à voir, quoi. C'est un grand monsieur quand même, c'est un responsable, et c'est là qu'il me sobriété. Mais quand on a la vidéo, que puis nous avons témoigné, je me suis dit, mais c'est une blague ou bien? C'est comme Jésus a guéri l'aveugle né, ce qui est écrit en Jean chapitre 9. Mais c'est que je sais, et que j'étais aveugle, et je vois aujourd'hui. Ouais, la réponse que cette personne a eue, pas tout ma question est à côté en détail. Nous sommes aveugles, comment aujourd'hui, nous sommes c'est que je sais, et que j'étais aveugle. Et que l'homme qu'on appelle Jésus-Christ m'a guéri, tout court. Le prophète Emmanuel dit à Bikisi Pipina, tout court. Le prophète Emmanuel dit à Bikisi Pipina, moi je vais parler comme pasteur. Ok. Nzambe est prophète de Dieu. Amen. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Nzambe a passé de Dieu à Bikisi Nebonangaï. C'est pourquoi je me suis dit, je viens de voir si réellement à Biki, l'église, est prophète de Dieu. Et quand je suis arrivé, et d'ailleurs, mi passé d'autres, il n'a pas là. Dans mon sommeil.
vraiment. Pourquoi? Parce que il a pleuré pendant, je crois, dans Koutipipina, en bonne santé, mon nom est Bini. Vraiment beaucoup d'émotions. Je suis pas plus émotionné. Oui. Tu lis la mingi, c'est beaucoup de place, tout ça là, tout ça là. Tout ça, tu lis la mingi, tout. Soit tu donnes à tout la marabisomoko, soit tu la mité, tu vas dans le restaurant, mais c'est balai. Donc ainsi, c'est comme ça. Pasteur Philippe, on est déjà à la fin. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent partout dans le monde entier? Ceux qui doutent toujours qu'ici, il y a des miracles qui s'opèrent et que le Dieu des prophètes Emmanuel Dodi, comme vous venez le dire, est en train d'opérer des miracles. Ce sont les signes du temps de la fin, l'incrédulité de la Katia Batou. Donc on répond dans le but que c'est vraiment honteux et puis pour aider Pipinaté. Et puis scénario peut ça la mater jusqu'à ce niveau là. À mon avis Pipinaté dans Zobela. Il peut avoir raison. Ça la c'est pas pour rien. Je suis là depuis une semaine. Je viens d'arriver donc Angola. Maintenant que je vais en Europe. Donc, comme il y a Bibina, il faut que nous montions la place au Biki. Réellement, ils ont solvé au Biki. Amen. Le dimanche, tu solé dans le téléphone. Je suis venu sur Kilt. Et après, tant que je suis dans bureau, dans un j'ai senti que c'est vraiment Pipina ou Naïbi. Je peux me retenir dans le là. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Oui, ça découvre à se repentir, c'est pas bien. Oui, du coup, tu lances sur les réseaux sociaux, ça, scénario, même pas jusque là. C'est Dieu te pardonne seulement. Voilà. Tu repetirais na Pipina, il y a Sandra par rapport il y a dire Rolobama na réseaux sociaux qui prophète Emmanuel Dodi à Salaki Makiona et tout prophète Emmanuel Dodi bayokana kina Jean-Pipi Pina pour que ça la témoignage à Sali au Roleka na ba réseaux sociaux Sandra Lina, c'est Sandra. Bon, pour Nangai, tous les locaux au Lobaté. Puis, mon andé te vendiawa. Fait nanga boss de boss, Jean-Pipi Pina. Au hasard, pasteur et nene, à la peine église nae. Tout ça, on a raté franchi, biso, tout ça, la témoignage à ma kionate. To fout araba eva la te pona ba $20. To poussa to fout araba eva la te pona ba $20. Et pas na biso à part batu ya combo babiki awa. J'ai Jean-Pipi Pina Sandra Lina ken pena pas zo ba miracle biki. Et loko zo sa ba onka pasi ko biso nani to sambela ka Jésus comme te, to sambela ka Jésus Christ le véritable Dieu. Yé penza mutu atindi prophète Emmanuel Dodi à part papa Simon Kimba on c'est le prophète Emmanuel Dodi. Ah bon? Miracle ya prophète Emmanuel Dodi zo sala makana batute. Zo sala matina ba photo. Oh. Zo sala matina ba photo ji photo na yo tina ndaku mpepe mabe tikali libanda moyen côté zati. Malade tikali libanda. En plus ba l'huile na biso to teka na église. Ba pozo tu na sando zo na poso poani. Na pokola suba hydroquinone te. Na poko ku ka l'huile na biso a esala nga chirurgie spirituelle. Wow. La première fois que chirurgie spirituelle na zo zonga na poso ya nzambe, na zo zonga na poso ya nzambe na poso ba ekobo, poso ba mauvais sort, poso ba démon. En plus inde ba moni vie na nga Jean-Pipi Pina na pasteur mnene ya mboko au niveau de la beauté na charisme grand homme boy et c'est prophète Emmanuel Dodo a coupé sa bangombo. Donc eza ba jaloux eza musala ya satana tant bazo sala ya miracle zo utana lola loko ba yé pasteur Ezekiel na vie na ena abiki sangungi te PCT pourquoi te ya quartier na bango. Donc il faut comme ba miracle prophète Emmanuel Dodi. Prophète Emmanuel Dodi nzambe atindi po na biso batamasumu. Nzambe atindi po na biso batamasumu. En plus, Jésus-Christ, le véritable Dieu, soko tali na ndako nzamba bukaka leketu. Abukaka biloko azalaka vraiment anolinga te masumu ezala pembene. Ndenge prophète Emmanuel Dodi ayote ya biso sali, ayote ya biso ayeli biso connaissance, ayeli biso message de la vérité, totika kobo totika masumu, totika nyonso. Ezala ba pasteur moko te na église na babango bateyaka masumu. Parce que babi que so batey masumu mabonze ekota te. Donc batika biso temps na mokili eza fali ipupa
na bonzambe eza prophète Emmanuel Dodi labi na temps oyo mutu azala na temps na ye na mokili eza fali ipupa na bonzambe eza prophète Emmanuel Dodi donc ye pena mutu oyo aobikisa biso nde toza boye toza badisciple ya nzambe ya Jésus Christ oyo eza prononciation pardon omoni biso toza bato omoni biso c'est les choses omoni biso bato toza bato tambola na Jésus Christ le véritable Dieu eza quoi prophète Emmanuel Dodi atambola na biso soki osimi prophète Emmanuel Dodi toko katolitoi prophète Emmanuel Dodi azosona hymne c'est fait. Merci beaucoup. Frère Jean-Pierre Pipina, on est déjà à la fin. Je sais pas quel message vous allez interpeller gens ba bazo ndima kaka te. Ba bazo kwa kaka te a miracle penze zali na ebité mot de la fin on a miracle non son message la. Na bato pe bazana bakalo rola yo zaki nango na bato bana maladie bazana bokono oyo bazo douter nanu na miracle esalami pa na yo s'il faut que ça bango message moro clé na bato tout ba Rolanda o pesa pe na bato ba yebi o bazo souffrir sikoyo à travers yo peut-être ba ko ya rozolobiko. Merci mingi na mutuna bauti ko tuna ngai nazo senga monde entier na lobi na Congo ti ozala mwasi ozala mobali Emmanuel Dodi asengaka 1 franc te ezate oya o dana moi au moins $100 ala besoin te ye aza motinda donc ngai peut-être bino bo comprendre ngai te ye ngai pona ngai Emmanuel Dodi aza nzambe asobi o chetembe yaka epananga otala santé na azalaki motinda te ngai aza nzambe parce que yona nzambe tozomona nzambe à travers prophète Emmanuel ngai nazalaki na besoin bokili mpona vivre nazonga nabina la nzambe nabinaka awa chaque jour soki yo otalaka omonaka ngai te okanisi naza maladi talaka dimanche nyonso okomona pipi nazobina modele nyonso parce que il faut ozala na esengo soki okoti na kati ya église omoni prophète Emmanuel Dodi moto nyonso nazosenga monde entier peuple congolais nyonso oyo nyonso aza maladi sala kaka tout ezala na makolo tambola malembe te ata okosala une semaine soki okoti kaka na porte oyo obiki amen donc boyoka na bino soni te boya asengaka eloko te opasalaka carême 1 mois sans komela ta mai sans komela sans kolia et puis soki azoloba ngai soki navandi na mopanzi na ye azoloba nazoka nzoto na ngai ezorépondre nga lobi comment nango okoma mpe neti ye nazosambela nzambe nzambe akotisanga biloko oyo oyo aza nango otika na bino soki oza na besoin ya lar nga mosenzi na lar yaka na okabela yo okabela yo napesa napesa identité na ngai yoyebi kaka mosenzi na diama koma kaka ngai nakopesa yo mbongo. Merci beaucoup. 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 ngai nakopesa. Ah, la demande de côté belé. Naza mwana ya mufukululu. Donc naza nanu na nzambe. Mbongo pe banda nazwa yango na tongo. Donc 4 générations. Nazo répondre. Moto asila afandaka na mo fleri. Mokolo koya na ndako na nga okokrake naza na mapango naza na makampagne wana mobimba nakoteka te naza mwana mofukululu ngai mbula oyo nakobuka église oyo mpona sala esengo ya bandimi nyonso oyo bazolanda Emmanuel Dodi basambelaka bien tolimbisi bato ya mokili na bilobela mosenzi yeyo alors osepela mbongo nakokabela yo senenga yo nyonso nakopesa mutu nyonso oyo aza oyo mosenzi aza te me mosenzi yeyo zolaka kaka la dollar
bandege émission nga mpe na témoignage kaka moke ya oloba ti babenge so tosala émission nazala ndimaka biloko ya sano ezala kaka oleka andima ete video namonaki yo na tv nona moi lelo parce que différence eza mpenza olimbikaka emmanuel pasteur prophète Emmanuel Dodi alimbisanga aza nzambe na ndima nanga te aza nzambe soki ye etie tembe na Emmanuel Dodi ngai mosenzi yeyo nzambe apambola yo botikala bino botika kose compare na Emmanuel Dodi ye nayebi te na kati na ye eza ye te aza nzambe donc tolimbisi bino me mosenzi yeyo ozomona mosenzi nyangalakata yeyo na augmenté na 15 kilos dans moins de 1 mois et pas Emmanuel Dodi. Botika ye. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin, fidèles internautes. Balandi Afimuna Fingu ya Congo, Engi ya Congo Lizibatu. N'hésitez pas, ministère des Affranchis Sisamiri Révolution numéro 817. Voilà, ok, d'accord. Et je salue procureur Raphaël, maman Aimé, maman Nicole Feza, maman Jessica Tenge, vous étiez tellement nombreux. Et salut encore notre maman Oazakana Régie, maman Sophie Jimbi, pasteur Gédéon Sekanel, pasteur Tocha, tous les affranchis du monde entier, on vous aime beaucoup. Numéro 817, 6e rue Révolution. On se dit à bientôt. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.